aza la parole pe ya évangilité que o alobi neza bien o alobi nde yango wana tolanda non. Oh, tolanda tende ni ye aga congolais. Obi ke ba congolais bolika mutu fo tolanda ngo. Ngane tamona ka Gims palanga so na bina landa. Avant la Maroc. On réside actuellement au Maroc. C'est moi pas senga ma français. En France. Boyete. Basa ndenge monet na pa na mona genet mandanda. Mandanda. Ouais. Nandeni mandanda. Gardien mandanda. Ah, gardien. Ouais, bête en France. Ouais, Botamawa. Bah de non. Ouais, Botamawa comme français. OK. Ouais, Botamawa la France tatika la congolais. C'est comme ça mandanda linga Congo kolega elegne. Na ondimate. Tu veux dire quoi par là? Tant au Lobama. Fala zalawa. Ndenge ba papa chéri ba lakawa. Ndenge ba tsone ba lakawa. Fala Gims savana na mboka. Na ouais, atoni ba blone na mboka, zo bumbela biso pas ambassadeur, zo passeport na biso. Na rami na Maroc, ma mbeli Maroc ta bénéficier nango. Dans ça, na parole évangile, ta roba mabe comme pas roba malam. Mais to rondi monte to ma rani ti alobi danger. So bina linga Congo net ba papa chéri ba nga là. Donc, muso kan ta ya yo, mais rango yo te. Eloko asika deva bana wenge ezate musique esuki pa bana wenge. Kolo montant. Kolo prix na concert na Congo bana basala ngonani. Mais oui, ça va à la ligne oui, bon qui va la ligne ko la yana e. O ba beta on tene ba okamwa. C'est félicité pour lui. Toza liniki nga sala na orchestre et répéter na Gombe, beta na Gombe. Bon orchestre to etikali po ya Gombe. Faut photo munene, ya bati pano. Biso to mesana nango. Baptiste on a Kinshasa conseil à 1000 na betite hein. Conseil à 1000. Biso betanga. Na kin. À part bino na. Quand on va na yo. Te fallait betanga. Pourquoi car botel na combo fali. Parce que hier mtauti beta. Oh, ma auto beta concert na 500 c'est bon. À la fanatique n'est ciblé. Mais nga na za pa ba beto beta ba concert wana déjà. Na beta ngo trop. Papa ndako ile rapparata na ngombe. Bako kama soso. Pourquoi so beta vendredi samedi na Pullman na Grand Hotel. Kasi Bercy na Zenith ne so yangwana. Papa chéri na loko moko na nzoto o ba mikonzi batutu ba lukaka. Eh afinga batutu aza polémique. Aza l'esprit ya unicité biko unir batu. Tala l'orchestre na yé pas orchestre na yomona. Tozana ba 26 ans. Tozana ba Roger, tozana ba Kibens, tozana ba Jidel na biso asangisa batutu. Même si on a fait le bateau, mais qu'on peut se misère sur un bon na concert na Congo, peut-être qu'il y a un de salaire. Oui, mais c'est ce combien? C'est vérifiable. Mais c'est ce oyo azala ki pena net na liste était na compte ma beta ki. Il y a $30 000. Bon, habité concert nini et Robert na Congo. Concert ni Robert na Congo. Musicien azwa Yasuka azwa $30 000. La pesi administrateur a wenge. Ba félicitations. Boyete Lumumba, oui moi na pouvoir. Akufi. Atiki kombote. Hein? Ba ve mon lien ba Daniel Samba marque Mkebai. Ba za 4 ans. So ba zilongo na bango lelo. Atiki epson. Tous les masali succès na voka ba comparer na fali. Boyete? Aïe aïe. Bon mot. Yango que ton navigant qui biso mi ba na mai. Voka la mbasi ba comparer na nani. Pour une consonance na mi pas yoza. Et puis yema moi voka là. Yo mo autres monde appelle presse en général. Différence ni neza entre ba chroniqueuse o ba lelo na ba o bazalagi lobby. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo ba coranité. Qu'est-ce qui fait que les journalistes ba comme ba tendance muto a commis o ya faire o ya fali o ya libanga o ya kilelo libanga ba bwaka yo ozala na page okenda rapporto ya kaka ba foutre la reparler otambola sima artiste mais lelo mamba poto on peut fala le bien devant Guéri Wele na honorable Eliezer abi fo muto azala fou. En tout cas, c'est pas que je vais dire. Il faut que tu fou. Pour le bagage, leki. C'est pas comparer na JB na Wera. C'est quoi bino boya ba discours wana. C'est que boza banane. Boza la contre ngo. Tama maloba. Tu na tuni question. Mais so sali ngo net papa chéri na bon. Donc en Londres, atiki nga na rojenga na memio. Yo mo na papa chéri pas vendre za laisse que to sepeli. So to sepeli to okose. Mais bête l'autre. La maison Stellman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stellman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres.
contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili. En tout cas, un grand merci à fidèles internautes au Batala Rabiso. C'est vrai que moi, Mikolo, par rapport à différentes activités, l'équipe Bisso Tozagi na Kinte, mais on est de retour pour nous repérer Sabino toujours d'informations. Je ne suis pas seul. Na mesana on a mingi mingi na ya Blanchard Mosaka auto mega peu ko sula na to partager na e. On mbebele nazal lelo lisu na plaisir en royambaye, c'est vrai que tout meli mo mike to monalité mais na zongi lelo et na yamba Blanchard Mosaka yo ça bien. Un grand merci à l'équipe technique ya Congo Mokili Mobimba. En commençant par Imak Makengo, le réalisateur de cette émission, on a bossé en raté avec la recette. Sims Essele, encore une fois merci na yo, merci à l'équipe Mobimba pour la confiance. Un grand merci à tous mes partenaires de Brazzaville parce que dans la Yikuna. Merci à l'honorable Gaëtan Kodia, merci à Olivier Doumou, Rémi Ayayos, merci à Laure Manzekou, la Queen. Vraiment, on a invité la Queen Laure, vraiment un grand merci à yo. Un grand merci à Aline Mwimba, Dr Jackson Lubanga, merci à JC Bonzeka, merci à Susuna, latéral, maître lourd, charge Yamokili Mobimba. En tout cas, Boza et Belé, Boza Otala Bisso. Je reste pour vous, il y a Blanchard Mosaka, à qui déjà j'ai dit. Bonjour Yaya Blanchard Mosaka. Bonjour Ibra. Bon retour. Merci beaucoup Yaya. Ben petit nanga Jires Kousangila. Moi là passé Kousangila. Moi la grand frère a passé Kousangila. Je vais passer en botte na poto paza. Ben la pointe noire nanga oh mais là mutino Ibra on adore chez bambote. Abna mone ba swana ba vandu mo nga pesa mbote fait la part nanga. L'honorable Gaëtan Kodia. OK, honorable Gaëtan Kodia et moi na Brazzaville pe na moni ya Willy Toka. Monstre na dollar. Kele kaluji. Le manager a rappelé Naebi, il a eu Toka. Je vais à la grande plan à 3h du matin. Vous y avez déjà? Vous avez ah, mais il y a le Samukili. Mais il y a bon raté. À la grande 3h du matin. À Benga, on a un petit nangaï. Ça va quelques jours. Ah, mais boulot ne m'était pas sûr. On a l'endroit depuis. On va bien. Au bout d'un bien pour nous papa chéri. Donc, quand on a repéré ça, on est là à ma baie. Bon, on s'occupe de la vie, on a mis le pain. Le pain, on a quand même le pain. Ah, on a évité, mais il y a un pain, maintenant, il est tout cas. On va faire Willy Toka. Ah, mais oui. Comme on a honoré le pain. Oh. Pour aider le ma baie. Il y a bon, on a mis retour, on a collé à 50 000. Il y a Willy Toka. Kebapé. Ce robot, il a exposé comme bon en espèce. Ah. En espèce, heureusement. Grand frère. On a carna, na la robot. Na carna na la. C'est quoi biso mon saka ko ngana mona ba kara danger sala ba ya na yolo select na bandal. Maintenant mona le pont ya nga ba te select na masina. So ka bina nga bona zo ka mabele. Mais ya Willy Toka ya ngwana kwa. Mais ko pona pas sala ngo point ni mama papa chéri nzem fa pese ka ba jour. Ah 5 et puis papa chéri habita numéro na m'tapesa numéro na nga papa chéri. Numéro ya ngwana salango sala ka boulone bien olingi eponanga boye le rôle équipe nanga fait ça. C'est un bon monsieur et puis au regretera ta respect puis fidèle. Ya Willy Toka passer par na petit na Ibrahim et ça la bien. Merci pour na papa chéri pour na acte wana quoi. Na bien kalati. Bon d'abord santé à papa chéri et puis na yo morope na BCBG Mobimba. C'est vrai que c'est pour ça qu'on continue toujours à retomber dans moi. Samedi, tu as dit à Lubumbashi. Voilà. Tu as dit Zebou à Lubumbashi. Tu Zebou qui toko. Et l'équipe va retenir papa chéri parce que pour ceci la quitter mais papa chéri c'est un skis parce que tu as un contrat sous awa. Il fallait te régulariser. Dès tu as dit même dimanche à 15h. À Kin. À Kin, à 20h tu as Grand Hôtel. OK. La poule man tu n'y a-t-il des chouches. Et ça va retomber là. Tu trouves que 5 concerts, il y a 5. Il y a Atmos. Ah ouais, Atmos. Voilà, dimanche, on a un orchestre. Batamisiga bazongata. Bon, ça boye, bon, à l'aéroport, on a bon, ça va plan, bani. Bon, t'as là, heureusement, mes concerts 19. Ouais, mon est loin.
toyeka siège bapemaka na siège nous le mbalamo donc tozobeta ma biso tobetaka mpo biso tobinisaka lekaki bien semaine écoulée nde tobetaki devant 5 chefs d'état na réunion ya 5 présidents ya Afrique centrale balaki awa baki na bapremier ministre na bango na bapremier dame na biso mpo mama na biso Denise ayalaki derrière un grand homme il y a toujours une grande dame. Bon anniversaire encore, vaut mieux tard que jamais, la maman Denise Tshisekedi. To betaki maman banebele, le maman na biso nyonso. So ça va corner la mère no yewa. Au coup fait la mère no yewa. Oza la mère no yewa. Let's biso papa na biso papa Fachi, maman na biso maman Denise. C'est un fantasme de père et de mère. On fait de père et de mère. Congolais souci de père et de mère. Donc on a comment maintenant pour papa langa Fachi, maman langa maman Denise. Ngasko mona suka na bango. Menga mona suka na bango. JP. Donc le gars qui bien, to betaki devant 5 chefs d'état. Et le gars qui calme, le 9, tu as un anniversaire à maman Denise, c'est mon sous-chef d'État. Donc, oh. Ah. Mais il y a des fois, chef de l'État. Mais poche bien à l'obo pambate. C'est poche bien l'obo c'est le logo. Et puis, pour ça l'appelle logo bien. Il y a faire tribalisme. Pour ça le logo bien. Tribalisme. Pour ça le logo bien. Moi c'est mon Zikotai. Zikotai. Ziko père na itaer. OK. Grand peu couturier. Ziko a sérieux mon boulot. A comme allié aussi ma machine professionnelle. Hein, ma machine industrielle. Il y a Alphataria. Il y a Mickey Alphataria. Alphataria on bien en maison couture, confection. Donc il portugais Alphataria couturier. C'est quoi yo? Ziko no somo kablo kilo kilo. Non mon loin. Na bana yo. Ziko ba ponte, ba chemise, il y a ba kilo ya Congo ka yem da salama. On peut le manquer le ko munene yo ya sesika, ba isa mo na taille non, il y a ba prêtre. Donc ziko sala ka bilamba, aliminablement na ba mbila ba tema libana na minduki. Ils m'ont senti que la moza ya mukonzi. Ba mi pesa kilo wana, mama na kitambo akoli na oya na kwa. So aika azongo na muke, so na muke mon père ya muketi. Na ça na émission. Na ko zape we wana ya wati. Mais na démarré car na paye limba na bimisi pe mo ba Nike et bien maman belle pour na otala ndenge yo moko lataka ndenge moko na mona ga yo yo sala émission na voyage donc ça freshman made in CFA oya futi ba cano rapide na yo point noir on peut la raison comme la Brazza faut so avion sous à bouler donc on peut cette émission au kilo. OK, merci. Matembelo ba servi na ma campagne et différemment matembelo ba servi na kitambo ko ya na kopal petit bon côté. Mais la campagne moi moi ça n'ambele na bagombela moi ça n'ambele mutayi nango ati mo tenir ba cuisinier hein bazipango présentation nango kaka omoni matembele comme ndenge msusu kelele matembele inter okamna $85 mais so na kitambo ba mama kimamba restaurant ya zanga batol mama kimamba so mbule balina mukolo restaurant na bino to bokimi mo okamna biso même matembele on a 5000 francs mais l'inter on a 85 parce que place bazo skervi bato zo mona pembe no ko le matemene beaucoup tempo suna ke ngwa dondo alors la coupe mon inter avec une zala bozo ngandako ya zo le ba biftek na pata rone mais yo bozo le matembele beaucoup mo solo là pour pesa un bon appétit na mesa so bo le place mon restaurant mbote na ngo ya bon appétit et ça le mbote ba chauffeur so to kuten ba klaxon pipi Mbota bazolia. Boya ba receveur, mbota ba receveur. Mais ba pesa na mbongo na maboko. Wakanga ba mbongo ebele ba ticket. O mona. Déjà bongo. Donc papa chéri te masara musique à kilo. Envisager ba couche nyonso. Abeta ba pona ba noble, pona ba débrouillard et puis pona ba petit peuple. Abeta pona ba noble, ba clergé et puis pona ba petit peuple. Donc ce que tant ba prêtre ba sana ba on a ba bato ba etalanga nani na rozwa aro répondre na critère ya bato bazali parce que baza ba personnalité suka faut bina batoka te faut bina bakanga ba mama na loketo na mukongo ba ndenga bien faut papa chéri eza na mama okama te sala maka partout papa Luambo soki Mobutu ba contaminer ba ya ba bouche ba ya ba Mitterrand anobenga Luambo na tabulé muke abakisi Frank Lassane na Madiata bango 4 5e mandat ya laté et ba fête moko boye ba famille abengisaki ye na ba Guadolite nefsi ba zaiko pe boya ba mpire boya mais soki na tandiki ba tuwana ba ye ya maman Mobutu
alobaki bon mona asenga mpe mama Denise alanda ngo eza elengi nasepelaki nango oui mama Denise avec soki lwambo totabula ebimisi diske natindi pene équipe napena bato engagaki mpo nango bato ya mwa divertissement nanga bake esombelanga diske wana alo nangi na mwa réunion ya basi bakonzi après réunion na biso tozoka mpe diske na totala mpe danse moko bapapa bakoketika bapapa na fête toyeba déjà to ana pas omoni mama obuta na osala lo bakonzi baza mokonzi ti air tout bapena air moko ya divertissement et tomona babouche bafra babango batika na bacollection bakupa mikazo nage to lopamba mobuta na ota 007 zongo bengo 00 ntambwadi 7 ntambwadi te na Kikongo 007 bacha munduki boyo 00 munduki mobuta nage na oyawan président de la République mazana RP face à la natation na aza président na maïté aza président devant maman Bobila Dawate aza président devant banana été pas banana comme papa pas moi si na comme chéri ya mon anniversaire ba personne fait bisou oui et on a chéri a comme aza président a sous présenté a comme mari ya mari na ye a comme papa ya banana ye OK so ça nganga tank sabana quand on t'a devoir bana bana ouais bungananga na moni masiri te et on a caisse 2 plus 2 égale 4 comme là 4 ans. La caisse de la géographie science est à la terre ciao je signifie terre graphie signifie science ciango et comme bongo vous on rappelle à air que non ça comme d'état il y a l'état et sili allez nous autres peut se place comme ça ça mutu ça la raté hein on nous ah les présente la fête mais et tout ça na guerre il y a ça se place to beta pas guerre là ba binagi donc le bi que ba binagi pas guerre là to beta kuna biso na maison mais ba goma ba bini ba sepeli chaque 9 mois na tuni pe ba bota rapé chaque mois 9 mois do ba senta na rapé bona goma yaya ba kimu ba goma ba bota raté hein pour ba bota le bien ça ni il faut ba tchana ravazi akasi na bien ba croix to moni na cimetière wana e beleza na ba cercueil na sena moto boyete ata ko beba ba cercueil za atoza musulman mais cercueil yaki na rozonga mais yaki boyete ah mais oui au la président air tout est au la ministre air tout est bala e ba comme appelle tricot ayepe ACP ça fait misu na voilà donc air musala ya politique c'est qui ba bengi papa chéri ba bini ya moni mikolo so na moni bougumese na occupé te député pas benga na okena ngate pour na moto mona 6 fois na moni pas c'est celle fois na mona 6 fois ba président et on était au toli ngombe na pakasa hein ba masano ba bengi côté mo batu bato sono ko ko bwana pour gelia ozo batu on peut ça ngombe respect na pakasa si tu ma o sele ngati tili ko message zandwa babanga munena ngombe te bateke mutakala ba respecter soso ba tchana sachet papa chéri pèse tellement lourd il est tellement lourd yo ba konzi ba bengi ça pour ça na musique na bango yiba mwana léopard tu le ba kisangani na ba mbanda ko te ba plan ba yalaka yiba mwana léopard yaka na palais no akoboma mutu te omule na longwe zamba alandi mwana tina chambre na bina bote oliakanya na muno akena ye abomine mutu te po ozima ke loko ne moko papa chéri na loko moko na nzoto oba mikonzi batutu balukaka afinga batu te aza polémique aza l'esprit ya unicité biko unir batu tala l'orchestre na yé pas orchestre na yomona tozana ba 26 ans tozana ba Roger tozana ba Kibens tozana ba Jidel na biso asangisa batutu même si mona fa longola batu ba sega beta na wenga kala jusqu'aujourd'hui il continue toujours obi na tuna mutu moko na concert o wenge 4 fois raté tout terrain et beta gi na stade ah peut-être déjà meilleur concert à Congo hein faut tout na point na rubrique moko na yoga na fuite na zoaki na rubrique wana moko na betelaki ba leader na so maboko betelaki papa chéri maboko wera maboko ko bossa la fête tata na ba Blaise Bula na ba fondé Marcel là ba le makaba ba administrateur wana abete maboko la beko la rare des concerts o betem na Kinshasa o musicien souka zumbongo wana peut-être na pe salamate na yebite so bo yebi ko le kanga bo bisama musicien souka zombongo au moins na concert wana banzuzi konga ya ko beta donc avec na programme te kuteke kana Kinshasa ba tia beta ba pesa quelque chose balimbo na tu bazwaki o so azwaki mbongo msuka monter azwaki mbongo suka na musique ya Congo na yebite te kufa en tout cas jusque là na mte na ndimite ata ba ke jazz ba Friza ba vena swakala
balaki bon ba faire voyager ba musiciens na basi na bango na bana mais ko pesa musicien suka mbongo abongo na concert na Congo peut-être roya wengem de salaire ba musicien suka zo combien c'est vérifiable musicien suka oyo azalaki pena net na liste te na compte ma betaki yenda zo ki $30,000 bon habité concert nini et robeta na Congo concert ni robeta na Congo musicien azwa yasuka azwa $30,000 na pesi administrateur awenge ba félicitations mais c'est à vérifier aussi na pesi vérifier na pesi pe Amadou Jabir félicitations so na zo bonaki quelque part musicien zo ki mbonga suka wana abeta musique trop abinanga blanche na le NKT kuna on sala deuxième coupe na zimbo moyo na okende musicien na atonga ndako asombi lupangu na $30,000 wana asombi lupangu na $30,000 wana 30,000 wana et puis azar donc azar pena la classe ba au cadre té mais 30 chaba et amke na concert mo na Congo wenge boza hors du commun toloba to sala tout mais bon hors du commun. Voilà, il y a Blanchard Moussaka. Vraiment bravo. Balle de match, deuxième volume, ils ont la plateforme et tout. Il y a Blanchard Moussaka, il y a montant au bando, deuxième volume. Ouais, il y a montant au vanda. Parce que, biso toi qui libanda mboka. Tout le monde peut autour de moi. Tu as un lobat. Il y a un lobby, il y a un deuxième. Tu as un bureau, tu peux mettre un liat. Tu peux mettre une fourchette, tu peux mettre un maïs. Tu peux mettre un liat. Ngai, babenga kingana nous. Na batu, babsinga na sa papa chéri. Bazongo na deuxième volume on irait et l'équipe premier volume. Pardon? Batu. Babenga babi, yaya. Babi on na deuxième volume pas na bango na le 14 avril le 14 février magi. Ba yo kango goût koleka premier volume nasi bango. Bossa l'erreur. Trace Africa. Zebuka premier. Africa numéro 1, Zebuka premier. France 24, Zebuka toujours. Tu fêtes les gamos, mercredi coulé na rep. Na kitoko pour premier temps. Trace kitoko. Trace kitoko n'a pas monté ma belle là. Pardon? Pas monté ma belle vivant. Trace kitoko Trace kitoko c'est banane. Comment tous les traces c'est Trace kitoko banane. Et ça quand et ça quand alors trace kitoko ya la kao. Qu'est-ce la kao? Mais la bina ngana ibi ke biso na connaît to mito vivant. Mais na bia yaya. Bongo c'est la première partout. C'est la première qui me voulait. Je suis premier à Makelele. Tu sais ce qui est là au chapeauté, mettre au monde à l'élo. Formule 7, il faut qu'on se le dise. Formule 7 est au chapeauté. Mais pourquoi pas tout le monde appelle Zebuka à chapeauté? Zebuka à chapeauté. Voilà. Formule 7 peut être ma bête, c'est bien. Bizorbi peut faire la TikTok est bien. Mais par contre, il y a la bango Zebuka. Zebuka maintenant m'tazo binisa, au salama comme mais on va zo binisa. Donc on va au salama bien. Zebuka nezara très bien. Moni très bien là avec Arabien na kitoko. Mais ngai on a moni to beti maboko to se pe na réunion ndenge Zebuka na biso et marmozo sala. Pas la biso déjà elengi. Mais ba master ba côté studio on va mettre ma be pour ba Olivier, ça bien pour ba fanatique na bango et puis bien ba balinga ba beti bien to boité mais par rapport ba différents hits tout le monde a mingi Zebuka pété tout le monde a Bizorbi tout le monde a formule 7 faut qu'on se le dise. Oh mais ngaz ça ndenge na otangela yo on ngazo mona na mona Zebuka yo nazo mona mais ba to ba otala biso pe ba batala bo to beta maboko poani bon on dit hit par ke okoya lelo premier le bokomi deuxième le musoro mais ils ont dépendre na temps yo talaki na temps ngana talaki ozomona mais pas la biso Zebuka déjà c'est bon Zebuka otali soleil wanga ah oui mama lobi abi apesina papa chéri ba félicitations de azo kamwa comment papa chéri il m'a épaisseur ya voix ya moins de 20 ans et tout à l'heure la Just Dien n'a pas autour le balangé le moi papa chéri ça va vraiment mais on a dit combien otali petit nangai Fabrice n'est pas le bel Zebuka oui ça va pas la vision déjà ça va donc artiste va zone dimango c'est bon pas mutu ekotaka nzoto mutu pe kotaka teno niaou pas tout niaou akotaka mutu akotaka nzoto te mais biso mibali pas mutu ekotaka nzoto pe ekotaka donc premier plan na biso ezali Zebuka lokola c'est koti amemi pe baleki na ye amemi bandeko na ye et puis va que lelo na ba album to bimia na Congo et amabete mutu amisa bomba mabati ngai on finga plan ba tuté
ngala comme langa Blanchard o Bologna bobuka yo mona coopérera bien na ba mission nyos yamboka voilà so bino ya batebele so bino zo mabino bo pesa ba passion zo la sera nga koto moya su koto yo nga la mutana na fali to yambani na mutana na fere to yambani na mutana ba mission na bango to yambana na bongo mais ba yebi que la sala ka pa binadama o longola ngate o longola ngane donc so c'est là on a bien na ndimo mais grâce pas na ça présent na ngazo le matin ça toujours ba biloko canon. Ah mais oui, le 50 ans. 50 ans. On regarde dans une automatiquement par là to changote. Il y a eu le bapé mamozo le bar. Ah moi le belo monte. Andene. Bon to kenam. Ça là un plaisir. Na 50 ans papa chez le bar. Mbali ni so luka mbongo. Moi si mbali les a suscité tout le monde la parité. Autant que classe vidéo, boulezo a été créé là au moins pesa ko mbongo po. Force à mbali les a pouvoir d'achat. Vivre à l'essentiel, pas parce que ma champagne sont à koi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont ma bière et ma langue. Comment sont mes bières et langue? C'est que c'est un nayo. Aussi le verbe car demander, mais verbe acheter ça la rater. Ceux qui mouton wana sont la bière. Azate au sombara. Ceux qui aillent au sombara sous-té. Faut bundara. On bat la kilo na yo. Qu'on remis sans boussaté. Luka boulot na 50 ans malobeza la kata nzemwana et puis c'est courage ba bunda ba luka ce que luka ba nzembo bo question yozo mona neti danger tanga nzembo la ba mo mais quand expliquer na pe masola bo na kati exact donc l'exini to biminze la moko mais to teka mandenge mote ba madeso bele ba chateti ba longwa na baninga na bango na bilanga ba ye izini ba ye wenze ba ye ndaku to pona bango mso to boaka bango ba kota bango to ba lamba mate zala ya bien faut loba tika maloba. Comment tu sais ça va lutumba va aussi la tête. Ba tête ça va revider. Ba papa chez va aussi la tête poani. Parce que tout ça ba nzembo olongo la bango te. Total ba père akala na biso. Ba na batiki mapango be na kini. Aya ya. Ba père akala na biso. Ba na batiki mapango bele. Ka ba père akala. Biso ba na beto ba Moïse. Ibrahim bo bunda zunete. Moso mona ko Moïse. Abinga ngono nga monto kabula. De Moïse kabula kana. Ba pala be ba katikati. Ce qui nous a salé le grâce, bah tu vas couper la muka. Bah père belé bah bon ma pas monter. Hein? Ce que père tu vas le pas monter dans ma belle côté 3 niveaux. Au recota. Attends bah camaro moi qui met classe. Oh ah ouais. Bah père belé mon tiga qui met dans le cimetière. Pas au camaro tiga le pas monter. Mais bah qui piaka. Bah belle qui paie. Mais bah tiga qui te. Au moins là on a ma papa chéri. Parce que dans un yo que zo théâtre. Bah bi théâtre, définition théâtre. Au vrai sens du mot. Quelque chose qui vous enseigne à rien. Il y a une définition de théâtre. De l'autre, ils ont sexy, mais ils ont théâtre. Hein? Vous comprenez? Ils ont sexy, mais ils ont théâtre. Il y a un moment où ils ont dans le mondial. Ils ont dans le vieux crédit. Vieux crédit, ils ont quitté. Et c'est vieux crédit, ils ont quitté. Et c'est vieux crédit, ils ont quitté. Ils ont quitté. Mais ils ont quitté. Ils ont quitté. Chef de l'État. Vous voyez? Et bien, vous pouvez faire chef de l'État. Vous avez l'alarme. Il était pour ça. On marque qui jeunesse n'était. On marque. Mais quoi dit? Maïmputu. Chef de l'État, il y a. Tiens à RTNC. Journée fériée. RTNC va salité. Quoi dit? Pas y a qui boulot naïe. Là, mettez-le Gustave Eiffel. Bonjour. Gustave Eiffel. Moi, on a piaqué. Ma salle est fort, à sali, abîmé gêné, il y a pont et chaussée. Donc, il y a la macadam, route asphaltée, il y a la paix, pont. A petit pont, le meilleur pont, il y a Portugal. Pina Maria. À Québec, deuxième plan, il y a Panama. Na souga na wasi sina nini. Ayen niata statut de la liberté aux États-Unis. Même français, les Français va kangier. Bon, ils sont morts en 1951. En Niati Tour Eiffel. Combien de cimetières à Congo autour de la France? Il y a la négropole. Tout le Tour Eiffel, il y a des photos. Il y a des cimetières autour de la France. Pour le retour Congo, là, on a vraiment lié à l'été. À ce moment mes photos de Tour Eiffel. Vous voyez? Hein? Mais moi, la pierre, à qui comme vous voyez? Lumumba, oui, moi, le pouvoir. À Koufi. À qui comme vous hein? Bah, mon lien, bah, Daniel Sam, bah, Mkebaï, bah, 4 ans. Ça, c'est le moins, bah, lelo, bah, tiki, boulez que bah, le moins, lelo, bah, tiki.
fait Mike. Ouais. Et bien, l'article est sur la discussion au fin chef de l'État dans la télévision. Vous voyez? Au fin chef de l'État dans la télévision, ils ont proposé l'anglais au Moroté. Pour le débat, il faut proposer ça. Maman, soit moi, on a libellé. Après, c'est que biberon. Pour eux, c'est ça, Milik. Moi, là, moi, confusion là, on l'a laté. Donc, qui calme, c'est ça la sika. Faut y aller, boulot. Et ça, ma papa chéri, et l'oba. Bon, matabo kita. Oh, bimine le loba, on a des sous mais c'est plus de 20 chansons. Ah, attends, mon côté. Oh, c'est les autres kangaté. Bon, il faut par là. Zoulé ma vocal la pamba. Zoulé ma tokenanu. Oh, yokanante. Zoulé ma vocal la pamba. Vocal la pamba zoulé ma. Et ben ma kelele na TV ta. Ben ma kelele. Ah, kasi na album ni. Baldemar. Ah, kasi. Pour ben ma kelele, c'est que le. So ba zo chayo 4. C'est ba chaga mo 4. On parle de deuxième volume. Obi chanteur mo. Obi chanteur mo à part ba leader na ba bon me bimi. Donc pour me linga bongo. Obi chanteur moko à part ba leader. Pour ba leader respect na bango. OK siko. Ouais, sali succès le roi Zoulé. On va se le belé. On va se le belé. Ambassi peut pas le belé. On va ça nous la discussion. Discussion. OK. Zoulé ma sali succès na vocal ba comparer na fali. Boyete? Aïe aïe. Bon mot. Que ton navigant qui biso mi na mai vocal ambassi ba comparer na nani. Pour une ngoko sonance na mi mo pas yoza. Et puis yema moi vocal. Noctambil. Donc même ça n'aura débat pour te discuter. À petit nanga. À petit nanga, bon encourager à ça la boulot bien. Mais jusque là, nous a marketé. Merci là marketé. T'as le vocal Zoulé mais c'est makelele. Zoulé m'année passée. Ba comparer bon na yemoroté na regarde-moi faire. Car Zoulé maintenant. Zoulé. C'est quoi ma mission la scène c'est on a leader. Tout ça comme mon belé de me tourner dans le begayate. Ba micro que c'est belé, ouais beta ka. Ba na chudate. Ouais beta que belé ba na chudate. Ah. Que ba leki ba yemba mission moi mi na chuda. Oye bi chudate. Ah c'est un bon chanteur. Oye bi mais kubu yete. Eh belé, non, parce que y a na boy musicien. Na bien belé ba na chudate. Kaniati boy, bananga na botama. Voilà ba leader té. J'allais la leader. Quand tu as la leader, merci. Oh, ba leader respect. Président Azaya Tchad. Ara président. Président Azaya. Ya Aza président. Le ngola nga ba leader na tonga ba musicien, ba chanteur ba tikali. Bébé ba na chudate. Zoulé n'en parle même pas. Zoulé n'en parle même pas. Nga ba na botama. Na mona ba 5 chanteurs 9 fois. Bis encore 1 2 3 9 Zoulema. Ce que me dit papa c'est Gangara. Les rois de bis encore. Namasina 1 2 9 fois. Nzambe na ngata langa. Nana mona ngote. Bis encore ya ba 2 fois. Ba bis bandela 9 fois. Na mona te. Banza pa na biso. Oh, avant de se en décembre. Le 2 c'est comme le 2 mois kaka. Mais on le bisa. Ça va pas la chose ça va ya. Vivre le censé son nom usuité. Papa parce que me la coïna inter. Yo so manota pa petit na ngai awa na kitambo puiti moko izini moko obi na essentiel papa papa so mi ba ngolo moseka yo leta mbolongo ba ko te fleuve libuma ko tonda kaka boete vivra na essentiel so rozangi oza so ko ngo bomba mbongo no osala makambo ebele yo vanda na ndaka manzanza osoma bilamba $12,000 est-ce que mutu salio. Mais si tu as l'observation essentielle, tu auras pressé tes mains, tu marques caca, tu as la même chose, tu bien, mais bien. Papa chéri, la bête est l'autre. Bon, qu'est-ce que c'est belé Zarat? Tu comme si on met un vendredi, samedi, na Pullman, na Grand Hôtel. Quand c'est Bercy, na Zénith, na Soyamwana. Bah, tu vas mettre un mot. Il faut pas faire comprendre les bateaux par rapport à prix. Papa, na bine zarango. Na niveau yebi no papa chéri te te ndeka bina ngaboye na bazo ngom koto ngom mangada oyebi na yo mukulu te oyebi no mukulu te papa chéri so ba concert ba $500 ba $300 ba $400 ba $100 ba nyonso to papa chéri betongo to tu kolo montant kolo prix na concert na Congo bana basala ngonani papa chéri. Mais vous êtes quand même content que... Na kitambo komino yo. Zo orchestre to betsa kitambo $20 mutariate. Am tabeta chez Doudou Kibinda $10. Abete komina nga. Ne grandi na kitambo. Voilà. Siko mutabeta awa 1 million de francs congolais na demi-ap comme les JB piano. 1 million.
1 million. Donc fallait alandi le colavien na e. Asa leki na yete. Yana lobi alandi le bino nde bino ti boyaka kaka bino ti boyaka kaka oyo mi porte pour la papa chéri so bongo tu la kali kamukela kaka fali alandi papa chéri asa leki na ye papa chéri na kotinde lo image na zwa kiam na kotinde lo merci fala le bien devant guéri wele na honorable Eliezer abi fo mutaza la fou en tout cas na sepelek na ba dire na ouais je sais abi fo mutaza la fou pour le bagaya leki te pas comparer nga na jibe na wera sikoyo bino boyaka na makambo ba discours wana c'est que boza banani d'après fali boyete ye mokolo nzo abi fo mutaza la fou pas comparer a comparer makambo nanga na papa chéri na wera sikoyo bino bo comparer c'est que boza na d'après fali donc le relation fallait ça musala kitoko oh ya baleki asa musane kitoko mais ye moko linga comparaison te ya parler otali quand même des concerts on a betela mais oui on a tali ba extra beauté c'est bon oh baza ba bon chanter baza ba bon chanter mais oui ça va à la ligne oui bon à la ligne ko la yana e o ba beta on tene ba okamwa biso pour lui tozali niki nga sala na orchestre et répéter na gombe beta na gombe bon orchestre to tikeli po ya gombe faut photo munene ba ti pano biso to mesana nango nkolo ba prix même concert à stade comme ça $100 papa chéri mais showbiz non bonia tite moto cha compris mais showbiz ba prix suka ko kule biso kitome kuna prix suka ah oui beta ouais beta siko tuna oui Patrick Kadogo jomo ka Kadogo manager ah tuna ye kende luka ye na trésor mayo banza ba ba beta BCBG na le Firenge en face à contribution to beti 5 concerts autour du podium $1000 autour du podium $1000 quelqu'un n'a pas ça comment t'as ba Congo donc tu sais Kinshasa concert à 1000 na beti te concert à 1000 biso beta na kin à part bino na quand ba na yo te fallait beta pourquoi kaka botelem la ma Congo fali ma uto beta concert na ye 500 c'est bon à la fanatique ne ciblé mais nga za pa ba beto beta ba concert wana déjà na beta ngo trop papa ndako ile rapaka la ngombe bakoka mwa soso ole andunda nimde kama soso ngapa la sala to beta 500,000 voilà kitambo to beti 700 naza la somme eza bien eza encourager azoko boiter les pas azosala makamune bien ana fanatique ne bien abeta bien babulone eza bien mais pas na biso BCBG ba prix wana tout to beta kango voilà Bobeta ngo fali azande gona yo le papa chéri 7e fois était combien de fois ata 10e fois autant parce que artiste mboka na biso mais baze belé ba propos ya otali ba propos Gims mais ngala yebi ke Gims ala mutalongo la sope soni na apa mi bato yo balongo la biso soni na mboko yo asala ka boulone bien soko ba ke le romonga mabe et kozala bien te pona ba congolais aza la parole pe ya évangilité que o alobi neza bien o alobi nde yango wana tolanda non oh tolanda tende ni ye aga congolais obi ke ba congolais bolika mutu fo tolanda ngo oke ba congolais ba pexel soto ya Macron ba congolais ba na France mais Macron la diaspora na France c'est ba biso to pexel bango ba ya boy po Macron vanda biso le bango po ba na ba pexel po Macron ba vanda na Macron mingi bango biso ka iso des jours ba na ba na Macron ah na so yo moni na so si doc po ndenge Macron ga sepete so ni chassa ne bien salon mais ba pexel to ya ma on va la na donc mam so ya na bongo ngane ta mona ka Gims palanga so na bina landa avant la Maroc on réside actuellement au Maroc c'est moi pas nga ma français en France boyete mais il est résident kasa betelo ba sa ndenge monet na pa na mona genet mandanda ouais Nandeni mandanda gardien mandanda gardien ouais beta na France ouais botama wa ba de non ouais botama comme français OK ouais botama na France tatika congolais c'est comme ça mandanda linga Congo ko lega legne na ondimate tu veux dire quoi par là tango lo ba mandanda fala zala wa ndenge ba papa chéri ba laka wa nde batsone balaka wa Gims avana na mboka na we atongi bablone na mboka zo bumbela biso pas ambassadeur zo passeport na biso mara mingi na Maroc ma mbeli Maroc ta bénéficier nango dans ça na parole évangile ta ba mabe comme pas ba malam mais to rondi mo tout mo ngani ti alobi danger no so bina linga Congo net ba papa chéri na là mais j'ai beaucoup de respect na ye j'ai beaucoup de respect na leki na ye j'ai beaucoup de respect na Jana
Viens à biso mais. OK. Sont les vrais patriotes, n'est pas papa chéri en Azalara. Mais on a au Maroc. Voilà, il y a Blanchard Moussaka, c'est vrai que tout souligne tout au solo là, mais à quand vous présentez biso balle de match Mobimba live? Kalate, et ça va technique. Ce sont mes laboraires à ma qui devant battre ma rolam bango. Na repère ça surtout les lotés. Le roi besoin bien déjà bien beau c'est pelana déjà total là. Total là, terminé technique tout ça là pour présenter mon album la son Mobimba. Mais na téléchargement ba télécharger la plateforme et tout. Et ça déjà, ils ont 2 mois déjà présent ça m'a kelele na 2 mois déjà ba tozo le faut féliciter Bébé et tout depuis Point Nord Brazza la panneau publicitaire à Rossana Bébé et tous les managers. En tout cas moi même je vis ça. Est-ce que Ebi que lelo ba to benga ngaba balanga ke Mosaka te découvrir 3e mutu à part Zulema Achuda to mona Joski Zola a embisu su danger ngabe ha malé Joski Zola. Eza nguma mapanga ngona comme mukolo lengi nguma na regetaka pour na lera nguma tekala ngana ki maolia nguma ngona lengi nguma zo na wigu na wigu nzombo gwa nguma yemoko gwa nzoko gwa mbolo na regeta ba nguma na lera te wana alors basi ya Congo soko lingelelo osomele sika na melaka loko te ofutele transport aboyi même quand le sengo ba transport koko melaka te na ba moto azwaka te wana aliko senga ba riere na ye okomoka me peto ali boyete peto changer te technique kaka di combat o boule bota bazwa ki ndoki baso ko bomba abattoir te baso ka no pumbwa pamba okomi protéger mais tango okota biso pesa mama boyete pesa tata bilei toliaka ndoki apesa na moyo yango senga na butu ako sengo lile ako pesa lile na moyo na butu senga makilate ndoki tatikeli o kit na bis ko senga merci te po tikeli libabe ozo boule donc ba de match bati ba bien biezo sala musana ngo ba voyage pe komo ya makambe belebele Kalate Canada Moreza ou à Londres Moreza États-Unis Moreza pour la balle de match. OK. Kalate Londres ça États-Unis ça Canada ça pour la balle de match. Donc biso déjà moi ça va nzamba sungi plan boyo ko bien et puis tu as la chanson anthologique. Ba chanson aussi la raté. Ba mise belé banzi aussi là pourquoi? Comme le roi ba botami lelo. Ba ni ko yoka ba touté. Bah trop expliquer ni abonné moi planer moi pola ya mukie bois comme la campagne comme la mon fleury a comme la gombe au comme c'est souni moi si toi boko la rale qui na ndako o qui parler qui na besoin primaire moi ba lingette na bango moi ba mafuta moi ya leki na ye moi ba soutien moi ba sous-vêtement mon collègue ko na bana mobala ko so bango ye moko moi so na ye baba au régla qui na ba bandi na ngamo oh ozotela ko le kama na mafuta langa komba na komba nini ngaba na ko tika mbongo asandi keleki ne ale mo célébrer to komi ndenge moko oh boule donc bas de match en tout cas merci boyambiango bien ezokende bien to sepeli nango ils appellent danger et danger te ya danger oh non yana danger na balbum ne bimi to za danger et puis ya bien balbum to bimi moko mabe te biso za bien et puis za danger mais ba biso ba de match et ça très bien et puis ça danger l'équipe danger très bien l'équipe bien attends la chose bien la classe moi père a gagné ninga bien ba camarade je nous aura très bien atika na blonné na li Alexis la c'est Moussa Malam ba de match na demo zo le sabat et aussi la tête mais yo moko se composant na nzemu na rata balle de match oh mais papa ce qui guerre reçoit les enfants là to batela maloba boyete yangona au moment na est ba M23 ba ma sasa ebelete ba oui ba sunko yeye ba vieux ba commencer ba libérer ba cesser les fêtes donc tu vu que payer ça monde artistique guerre ça bon qu'est-ce que ça ba nzembo ça le faut depuis ça la mariée les ting bon première deuxième volume mais on a troisième péto ça oh est-ce que maintenant ndako ya loko suka photo kat yo to ito sur la ndenge stokola toka ko pangusa oui bien sûr même ba kangagira so sur la fatanda boyete bo monango to boyeko to kse no mai na kiyungulu bokoma musika te oui bien nzembo azule mais la succès samba chila so clip samba chila biso clip mais zali wapi na balle de match yo so ba on album mususu na boité mais est-ce que yo pe on peut se sur le résultat zule ma pesi biso na bien na na lalité na ba ndoto na kolota hein alors petit moi tout na makave makanisi na pongi nani mukolo nga petit na ngai mais ça simple makanisi ya na pongi pongi komaki mukolo basalaki mutu boyete hein mais makanisi comme nzamba bulaki déjà pas ça la mutu bongo et puis journée mobimba oko signer la ligne te be voloro bazat oko signer la ligne te bozo kanisa ka nena olia lipa nena volata et tirer te kufaki ngala ke ne pas terre
de ma quantité avant ngala ko kanisa mais na ozela ndoto l'homme propose Dieu dispose na salika le rolanga bien nzambe nem ta pesa ka yemo bien on pesa mo succès on pesa makambo mais ngana weli thématiquement parlant na comment le ko na maloba la bi ke bo retenir quelque chose papa singa sala lolendo taninga tikana lamba na mais avant singa leka tonga mtalega git est-ce que tonga mona nanga ce truc parce que to luka tonga te na vi mo sutikila nzamba sala nzamba baki à moi la vengeance ndimo sala fo tine pa nzambe kozongisa te biso tosalaka plate opesi nzamba fula malembe kata obi kata yani obatiaka na mutu kata oyo mama longo nango na bilanga ezonga su bilanga eyaka nini banzete moko bitabe bakatakata bayamba bakasa na kangi ati kata aye nango na ndako ntango ozonga lobi ozonga nango susi te mama oyo balanga lelo lobi okoloba nango te ntango osala succès kokamwa na bina yo okomprendre ke bele ozomona neti bango me bango te yaya bapanda sango na nyoka na makaku nani kolombuma makaku ntabi seka mbuma makaku mais nani batia na bible mpona makana mbuma nyoka te nazali le nani alesa mutu eva mbuma makaku nyoka te monsoka zali ti yo nzoka ye zela ple bima tozela esui aimé bima yo zela ba de match yo esui mais tozela pe esui aimé mais oui troisième volume tozela troisième volume pai tu mutu anyao ekotaka nzoto na ye pe ekotaka non but tozela balle de match troisième ebele bakosa bango mutu kaka mais nzoto pe ekota pai tu mutu ekotaka nzoto ekota papa nga nanga na confiance na fua moko na batapusu mutu kamemaka na matango te meka mpe na bapine vele wana na bapine tomataka te moto de pine mpe tomataka te mutu apusu amataka kamina memaka mayebi kepesaka ye mwa na presse te nasalaka pa mutu nasalaki plan napesi papa chéri alobakaka ebimi nango meya malamu to nango ya malamu nasalaka na orchestre oyo succès ezali mais valeur eleki succès papa chéri aza musicien valeur no ya succès succès ça vient ça part mais valeur etikalaka zwa or boyebisango na potopoto sumbela ntango oyo ekendaki yoka succès bakangaka yango te ekendaka te pourquoi aza musicien valeur yawe la valeur je te dis pourquoi balobenga empire bakuba pourquoi balobenga empire bakuba orchestre ya valeur parce que eza stable eza evanda wana donc na vie koluka succès te luka ozala na valeur succès koyaka na bien minute osotikeli mutakala succès ekokoya mpe kompe kosila ona obetela oti ebele bakenda poto basi na mibali po tekelaka mutakala batali yaka boye o balingaka sexe basexcologue basepeli na ye te boye te mais yango mpe kitisi mpe yo boye te na nze moko ya papa chéri alobi manzaka lion na mboka bamboloko faux bord faux plan mais na mboka lion pas lion ayalaka yaka bie mpona caresse na ye manzaka lion na mboka bamboloko faux plan mais pas lion yango te salaki caresse elo biso omona mabe mais kote biso ya malamu fola mwa prudent papa chéri aza musicien valeur so oza na valeur succès okima te or eyeloko valeur tiango na potopoto salelango ta toilette kende ngo na gambela bakosokolango etekama prix moko na or eya na mesa mpo eza na valeur ozomona succès ça vient ça part valeur nde fo wela toa na capitale yese mindele na biso awa na bagoma na bakivu eloni boponi bozwa malgré baimmeuble na biso baokipango soyoka bamiliti national babundeli gombe mpa baimmeuble ya bawi niveau eza na bamine ya danger kote babundelaka mpule eza te ndako eza te bandaka babambu mais ambassadeur italien akekufila kuna akende mpe sate oyeba tolanda moi extrait ya concert ya papa chéri ya lubumbashi auta obetela biso et puis nous allons retrouver voilà c'était la papa chéri auti koprésenter les bino lisusu balle de match du côté de lubumbashi et puis voyage mpe eza elobi ya Blanchard Mosaka Angleterre ezali Canada ezali Paris États-Unis en tout cas papa chéri coup de chapeau c'est vrai que zebouk eza kozebouke so okoti boîte bachelo zebouka te na éviter on a du gaz, on a du tout là, on comprend, on papa chéri. Il y a Blanchard Mosaka, yo
yo moko aux autres monde appelle presse en général. Différence ni neza entre ba chroniqueuse oyo ba lelo na ba oyo bazalaki lobby. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo, ba kokanité. Pourquoi ba kokanité? Il y a lelo ya kalabaki ba professionnel, kalabaki ba professionnel à média. Ba artiste ne ba vedette. OK. Ba artiste ne ba star, mais lelo ba mon ba star, ba mon ba vedette. De tous les matins, nani star, nani vedette. Est-ce que il y a quoi il wana ozo sala lelo ke ba chroniqueuse ba koma bongo et puis ba chroniqueur. C'est dit à quoi? Tous les liens loro moko, to mo boire ba tu moko. Ba luka poto, ba zo luka ba na ba parler bango moko. Ba koma ba sa ba musicien, ba sa ba danger donc ba za différent ba maman luka, ba maman ngebi. Ba maman ngebi atika salle mais to ça la caribou variété comme non maman ngebi. Pour ba na OZT le message 58 aïe comme il a télescope et ben il télescope et ba OZT la voix d'Isaïe. Atika salle. Pas to ça la caribou comme non maman ngebi. Tale lo atika mais lelo ba atika ni ba tika poto 5 à 6 c'est Olé ma vedette ba comment on reçoit na ti photo ye moko ba reçoit na muninga na coin photo ye ba ngwa ti rouge lève bela mais lui vitalo allez bébé comme rouge comme talanga na leki yo langs nini boye yo boye donc ba comment songi ba mo benga ngo base ba mo benga ngo matière ba différent na oya kala lelo oya kala muta représenter ba ngwa moko et pour que ce n'était pas ngote Mamie il est là. Lelo maman a commis directrice d'information la chaîne nationale. Bravo maman. Merci maman. Au moins que patiki, tabaratiki. Directrice maman oui. Toye bien orchestre n'était mais oya lelo toye nami. Oya lelo nami bali na basi. Toye bien oya ferre, oya fali, oya nani mais kalana. Mais qu'est-ce qui fait que les journalistes sont comme la tendance, Moutou a commis, oh, il a fait, oh, il a fallu, oh, il a Libanga. Kilelo, Libanga Babouaga yo, ozala na page, okenda rapporto yakaka, ba foutre la reparler, autant la sim artiste. Mais le mambo poto on peut susciter que non est pas ba mouvement. Mais loko, quasi finalité, bon monter monsieur sous boule, ba on tout ba boule c'est comme ça ressources moi comme faut qui mano poto. Comme la belle que le canot dog mais pour awa, bon sur notre yambate. On a la repère au temps pour laisser la tendance. Le bon ça, boulon est à la chroniqueuse, c'est là où il y a un canal, il a moins différent. Il y a ma casse. Ok. Il y a le coup de 100%, papa, on va dire que un petit conseil quand même dans la génération, parce que. Vous avez trop conseil dans la repère. Vous avez un nosologue. Vous avez qui connaît tout. Na vedette yambinga na tisuki boy. Yo pe chroniqueur yo tisuki, tezo baté na TV. Chroniqueur porter parole. Naza artiste parolier. Artiste parolier. Na komanda mbuna yembaka, naza misale belé. Naza na côté. Toke naza nani? Toke ngana yo, ngana attaché de. Attends, ngana côté ni. Muto sala na kancha cha futa biste. Obiti nani? Ba pesa carte moko na soldat, percé militaire. On va savoir ba kan kokolo, ba kan chachi, ba secrétaire, ba tout le monde a kuna, ba ndé mona ba soda, devant bis, de ba zora mbongo pe pas mona ba soda, ba na matricule. Pas ça la na soda. Boyete? Nga ça la musicien. Pas ça la ndem naza, idée na chi, na ina la belle makambo. Nazali pers, naza vedette. Parce que vous avez vedette bon. Oh, bino za professionnel ya média. Voilà, faut boiter. So la biso lukulanga mutu mo RTNC lukunku, lukezo, o yaki na spellet ba papa mbazate. Taba vient bizumbi ya vanga. Taba makoto ndem. Baki difera papa mala be menea. Mais biso lemno to kuma ndenge moko. Oza okoma ko lata ko leka ko ba mise mususu. Boka ndenge wana, bokotika mandefu ndenge mo akoba arabi ba ya to ko kan ndenge ndenge muta arabe. Yo pa arabe. Suki. Na so moi c'est tout. O boko la leki ne muko leka bimana mubali ayoki la su ya nete. Ya bo banga su bisote. Ne na zawa. Botazo na suka. Bato na boboaka yo pe boboaka. So la bogi musheni, yo pe boboaka musheni. Tétendai, yo bobogi tétendai. Bokoma bo le question l'esprit. Mais maboko banque yo mpesa nga vena maboko. Bokoma kutu ko luka, bokoma kutu mona, so to tala ba patron sur la TV. So to tala ba patron sur la TV, ba vana ba chroniquer. O ma bomo na ba kikole, o tie pe na broadcast ni tio, ba star. Kole, bokoma bodo, bokomi ba star trop. Ba niosologue, tore lelo. La personne ba patron na pesa ba 5 ans ba sili na 3 ans. Lelo e belé ba 4 ans na TV. Sorti tembe. On va sur le téléphone, vient la benga un tel à Mbarangate. Abananga mutatel. Et tel mutatel. Comment yo chroniquer? On a dit polo. Ya papa chéri. Na chapeau papa chéri, ya wera, na papa ya wera. To rebeta les 3. Oh. Tika bata wera balata, tika bata papa chéri balata. Yo le bela événement na bango, fula yango. Boyete
Oh, na bien, tu lire biloko na sana mais ça te lire sur nzungu. Biloko ba nzungu. Faut ils ont la cuisine. Tika biloko ba tubalia ba consommer disque panga na sala. To koma ndenge moko. Bobanga ka subisote. Ako ba musicien mususu pa amoni que non, allez makasi tale. Ati yo comme directeur futa ba musicien. Il y a des chroniqueurs ba futa ba musicien ba. Okomi na parole devant musicien, na voix zo longolé na tuna ba chroniqueur nini. Ba leader so ngobako yebe loko. Tous les leaders à Congo. Nous avons des gens qui prendre un acte et belé borokima. Porte-parole, mon musicien, mon voyager dans la chaîne, mon TV Congo Azati. Pardon? Porte-parole. L'orchestre Moroté a revoyagé dans la chaîne, ne l'or moro ya chaîne à Congo. RTNC est na batune na France, ba commis Sankara Mosara. Jamais. Bati Shaingenge na Kibens. Jamais. B1 engeti na Hollande. Barocha Ambassi na Shikito. Ah? Bah personnel là bango. Ah bon pourquoi biso fumé au voyage pas là. Mais pas c'est ça la bino musa. Bon ça la total la bino émission concert to beta bocha on la chaîne la binoté. Bocha la tête total. Comment on a beta 3 heures. Oh bon lobela mais aussi bon lobela. Quand on te cherche les apôtres passer. Ah kasi na information. Ah kasi tant passer information. Faut voyager, ngana faut voyager. Ngat. Mais il faut voyager parce que yo travaille. C'est comme l'orchestre à Ramona tena l'orchestre à Ramona ba tikinga ba. Ngana voyager na Congo mokili. Ngama tu ya Congo mokili. Yo zolo bala bala ba yo ba non pas na yo ba kenda na orchestre na biso. Ba premier faut ba poto bango tout ba papi mboma ba natilo kole ba toto Nelson ba Iva Blala bango tout ba Marisu Munga ba voyager na orchestre na biso. Ba swami ya lolo. Ba za la place ba sala. Place ba sala ministère na voyager pas na ba. Bah présent faut battre ma plan là bon ça on a bien on est là maman peut-être hôtel maman pas biso tout bon été hein so na tigelo ma palanga client yo hôtel ali palanga to ya yo hôtel ya yo bah présent so faut bon ce que le président bah présent tout bah ça na vie na ba on a maboko te bah ça ba nzambe te so ka kufi lelo donc yo beta lisola bien président nga mona sala na beta lisola bien te nga le fona na beta ki papa Cheraza bon ngat pour na ça pas président nyama lidesu linu nyama bon linu. Il n'y a pas de police à l'idée sur la tête de suite. Le fond, on a mis sur la papa chéri que les cabines. Faut Sankara mettre en gros les kawera. Mais bien comment voyager pas na biso. Beaucoup va pire va présent na biso. Non va présent va ki biso nanu. So ba avec papa chéri na yolo. Yo ke yolo na moi sinon bon meli bo lepe ngombe. Bo été na kapela bo poni pengulu. Ngana les gars. Na ba beta mai. Bon comment il faut voyager les gars. Non qu'est-ce na nga. Ah non. C'est pour ça la bon comment ba songi. Beaucoup moins le songi na Congo comment matière. Boete songi et soit quoi le Congo papa ça eloko za nuisante et soit ngate papa yo zo fourmi à côté na kati ya caleçon ozani te ba même journaliste sous fourmi à côté na kati ya caleçon et cha mupepete et soit la bien ba même na boité donc papa chéri nda que ne tourner sur la pique non Ibrahim na chambre saka zelanga Ibrahim nini to dena aux la contre ngo tama maloba tena tuni question mais so sali yango net papa chéri na bon donc en Londres atiki ngana rojenga na memio yo mo na papa chéri pas vendre ça laisse que to sepeli so to sepeli to okose na bete l'autre oh conséquences de réaction oh mais bien ton meilleur ami d'aujourd'hui il peut devenir ton ennemi d'hier de demain non vous êtes ba mitu benemi tu ba mi alobit oh ngapa na salaka oh mutambo akangi nyama batili quand on papa chéri tena bana batu na l'idée ko sanga te yo si ça l'en faire pour pas c'est pas bon ça monde bon alors barango chaque émission ya mona ranga neti ngaza ba Charlie Prince te moi je pense Charlie Prince so ka la dans la scène na TV ka le baramamba alinga ne ferré mais le bape comme fali alors ne peut comme nani mais problème il était au moninga so na na piste moi ça me menga la piste na kena semaine na pas bien raté aza la ligne d'église trop mais so na côté na semaine na bar oh nzemba mutu tu ba ko cha wa benga na bina na bina ba cha ko felo mi na ko biso bina bini ah mais ngana kuta ba te belé ya ba kese belé ba cha mageno blana musaka donc ayembi na quartier la tama ba balanga mais ce que ngati na zo bina pona se pelise to ba kenga na bina na bina ya na mona musulman église catholique te ce qui be mikabanda ko faki ba che be na catholique okete est-ce que ça me la kuna à quel titre curiosité boete oh ngati na za bo so ndema fali mo za bina yimba mutu nga pona comme nga Blanchard dans bilanga oh loni ngo obuka na imba nemba ferré ya fali nga avant le sabino nga batu ba yebi na imba nemba ferré ya fali nini omoni ngani azabo
nabi ke zebu kana biso zebu kana biso ezala ba comme 3 millions kangi ba trace tout mais nayebi ke formule 7 peso beta la trace nayebi ke bizorbi et ça la mi challenge ya monde entier ya monde entier natani so na bien so d'accord yo comme vérité na ngana na mba so na bien ko ba bien fali na ko muta fali na bien ba na ko muta faire na ngaza ka bongo so ko za bien et ko longola nga muta papa chéri te na copier pas nani na copier pas papa chéri à ça l'émission na Laura Tendance c'est une pause na tchelo nze muni abitila nga malewa Yahweh Rasson et c'est papa chéri ba générique de hein ba tuni deuxième nze abitila nga voiture sans moteur ya kabosé tout ça ba ombate tout ça ba recto verso te mais c'est la méritocratie à la culture et acceptation so tout le monde nga yorobo faut na remettre sur la faire bien te nga sali presse na remettre sur la fallait bien te yo la bingara ba fanatique ba warrior na ba gaulois vous êtes des faux fanatiques et puis boyer même sa musique à Congo na ko bino sonité et tant que doyen na bino mamba ba fan OK ba vrai fanatique ba fanatique à Wenge OK pourquoi Wenge bese Wenge maison mère guerre comme bourgmestre ba konzi bazo kabulango to yo kana raté surtout quelle mission ngai Roger Nganu deux éléments Sankara King Tekila ya Rojanyo ba Merando kota maison mère ya Rojanyo za yana wera cousin na ye akobenga ngam ta BCBG atindinga Shimboki atindi Roger Ngandu atindi Blaise éléments atuna ta BCBG to se respecter ta ya na biso to si c'est mission ngai Sankara Blaise éléments to kile na yolo pas moi c'est Blaise éléments mais décision na TV mais bino lelo warrior ce qui golo atindi le ngombe face au microscope atala so bina zana poison ce que ça so be warrior atindeli goloa pakasa fa benga banganga batala on taso bomelo bido baba ki fanatisme na bino yena anémosité yena mutema mabe moko n'esprit moko machiavélique venanga lambe dimanche atunga na petit baguerre wenge to mona me ya warrior na goloa ou bien bozo comprendre te eza musique eza ko ndisi le maire c'est là que c'est petit ça rigoler lisate ozo mona donc botika ko ça va passer na tuna bino tilelo ba chroniqueur moi ça ngai orchestre ya mami lela na Paulin Mukendi boza ba réponse exact mais ya bino chroniqueur ou chroniqueuse za arbitre papa si on arbitre tchara arbitre botina arbitre ki mara ballon bino zo tchaba bina o ba messi ba tchate bo tchaba bien likosi ya ba coup franc au kanga misu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Est-ce que chroniqueur à l'église na TV binga na za warrior na za goloa mo bomi bulo parce que na elle ya faire gola boya moté na era quartier la tête bon na taximen na PPRD na taximen na t-shirt de PPRD mutaile pesa nga matana qui comment tate parce que ça PPRD. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était la Blanchard Moussaka. Il y a Blanchard Moussaka. Boglanda, bon boiter les pas, bon okumisa musique, net ba wenge banda okumisa musique. Vive Zalaka. Ah bah non, ngana sala papa chéri. Musique tout o betara na yo kaka na yebiam. Et le monde papa chéri te. Boyete? Est-ce na ndaka baba? TVP fo ya la baba. TV ne fo ya baba. Donc le baba so ma TV balon la modèle de so ba notre respecter grade no ha. To le modèle de so. Ba ko tila TV baba fo ndaka fo TV le lobaka. Na ndaka koko ko tablo to kala kala te. Ako so pele ko mo mwana pese cadeau. Mais bino penado oyo. Aïna oyo faïna oyo ata sala comme noir bo bizango pembe donc beaucoup sa musique il faut voilà bolanda ba yana bino ba papa chéri boulot ba sala na ba leader na bino parce que les deux leaders fallait faire ils ont beaucoup de respect pour ba yana bango ba lingi ba yana bango mingi mais ba fanatique de bazar la base et puis faire fallait ba fanatique et tout ba alors là nzinzi devant ma fina ce qui m'a fait la mauvaise belle balana mususu barabongo bana on a fait la fidélité. Voilà, Blanchard Moussaka fait rigola va se produire bientôt là dans le stade de Marseille. C'est quoi tu m'as baissé j'aurai réponse. Bonne chance. Abeta bien la qui fallait. Bonne chance. Pour me continuer à écouter la tantine moro. Abina Moussaka nini yo so on peut je pas faire. On ça pas fallinga bien ça va pas bien ça va pas papa chéri. Na idole na nga comme ça ba blek na ye nga ndi makabatu tout. OK. Nga la za patienter. Bonne chance. Et puis les bena bango ba golo boy la gité ba waré boy la gité. Mais on peut quand même bonne chance. Attends la na bango. So album il y a talent attend 98.
fallait boire des blanchir mon sera parler bon il a raté bon alors faire papa na ngana papa na boulot moko grade moko na chanik to que nous avons bon tata na chanik bozala raté abana na musique te donc na bi bango va bino ah donc na to ko kulinga bango ndenge moko te alors c'est pas bango bana ba respect pas ba yana bango mais bino bongo comparer bon tina ba yana bango c'est exact comparaison te na betelo le sal nini bango ba beta o ba yana ba beta ite merci c'est ni pour ça na yangwana Bercy la salle au Minisport. Normalement, si on met ma salle au temps à Bercy, et la salle au Minisport. Bercy sur le Lelo. Le boyo au Bungiango. Le boyo au Bungiango. Nazo bananga yazo katanga nazo loba. Nazo expliquer. Là sur Bercy la salle au Minisport. Vous comprenez? Na Bercy ba course à vélo ça la mara. Ba course à équitation. Équitation ma cheval. Les salles à marawana. Le tout. Ba changer ba modèle R Lingi. Salle mythique na Porto na fenêtre France c'est ça Olympia. On va Qatarien, ben va salle de France. Ba français ba bibo somba tout sauf salle de France parce que to ku ba bassin compétence ba kufa wana le roi salle de Martyr. Il y a les biloko ça mythique. Il y a le école na Bandalungwa, école leki Salongo. Na kilo exacté. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'état tongango te. Chaque ndako na Bandalungwa peut ça 10 briques pour ça la institut Salongo. Ndaku nyonso na bandala père tu bakanyo 10 briques na église na basali salongo ba brique etikali batongelango deuxième eloko oyo yebite moto na moto bika kombo centre moto na moto donc moto na salongo eza ba place mythique ya bandalungwa eza loko ya piscine moko bandala na kitambo basalela ngo bandala na kitambo Kosbaki yalaka awa Kosbaki le binini cercle omnisport bandal kitambo Kosbaki OK eza bina au Minisport et ndemo na piscine atende la Gombe le bongo sala pena concours ba Jeux olympiques wana Kosbaki wana donc ba bino chose mythique même chose na mythique té net ba commune toi Congo commune ya Kitambo ça mythique parce que roi Léopold II to ba coloniser biso ba tombole commune na commune so Léo 1 Léo 2 capitale Léo 1 auto tikale yaki koya ya blanchard toko banda donc ba place tout ba masa ba beta ba yala aussi ba betango et le retour ba ko sala lelo ba yala aussi ba salango parce que pona yo na bango tuna danger ah tuna ngapona ngala bango tuna danger na yebi ngala yebi papa o mani le ba mise ba kanisa suki ah o le mise ba kanisa suki na yo ba na bete lomo le mise ba kanisa suki ati pe lo litoyi o bina na bandango Mario Matadi di bona kitoko le trio Majesty mtabandango Mario na 67 OK ko kanisa suki kanisa suki o yemba Mario parce que mais le trio Majesty et le ma trio Majesty et le Mario Jewan et le Jeskin ali passa ne manata lo ko kufa hein on ni presso tina lusambu na coin papa ve Jeskin logo masengo Yewana Mario Jeskin comme ne logo masengo si wana Sinatra Sakul nzamba sali grâce na orchestre ngo Mario angolais Jeskin Congolais Ngambu, Sinatra, Congolais Gishasa. OK. Nous avons ça bango grâce. Ozo boulé. Bango babani marama kangasuki, ko comme ça suki na pencho, ko tchake loko lito na ba 67 69 c'est bango babandiango. Bango bazo beta so ba beta la kaba bino. Bango babani so ba beti babuki sale, mi fe bukana. Bango do. Et le quoi sikezate, il n'est rien de nouveau sous le soleil. Ngamu na tise mundele na mutu na kanse na mutu liboso ba se foto lumba na 60 akena na indépendance na lemba nanga donc loko sika ezate na betelo kamte sa sika fali na album na FM 7 ayembi Mario Mario na yemba lombo na madilo ezali loko sika faire alobi na TV marionnette a copier na tombeto nzonze Africa 60 Deso Mwamba ayebana yana docteur Nico papa chéri atali nzemba seske molenga ya 1965 ayembi yango na concert 17 ans passé na Art de la Gombe lelo quartier la tête bimisiango papa chéri d'ascoper ayekolaki nzembo wana ya seske molenga ya seske molenga te seske molenga za premier doumer à Congo ya Max Mungali nzembo ya Los Nikelos OK oya salaminanga salaminanga papa c'est découvert yango mais le quartier la télé mon bon quartier la émission voilà Samuel Eto c'est Max Mongali 65 muta découvert ngo 17 ans passé papa chéri azana longueur d'avance à mon aratou mami tout aratoloté mukilo quand ta araignée akanza araignée pour comme une araignée ngwa seka kangama na filaire getaka dena bisio
makako apanda sango ekolo mbuma mais mutaye bana pona mbuma nyoka mutale saka da eva mbuma nyoka makako te donc muso kantaka ya yo mais rango yo te eloko sika deva bana wenge ezate musique esuki pa bana wenge oto sala to lira poto se pesa munoko musique esuki pa bana ah musique esuki pa nani omoni bana ba vieux te nalika répondre bana ba vieux tina wenge to suka wana d'accord le tozo yakaka merci continuez toujours à Zebou donc eloko moko sika to sala ezate par rapport ya ba vieux wana vu le temps si je dois aussi c'est obligé problème était merci ya Blanchard Moussaka otokisanga biso un mot de la fin na bana monde entier batalio et puis quelques dédicaces surtout na vie na biso Bruno Lubika mbongo propre l'honorable Gaëtan Côté Bruno Lubika mbongo propre posé en États-Unis na peso mbote belé bo télécharger ba des matchs na la plateforme et tout et si emezo ya à la terre ba des matchs pas na ngeza na boyo konga pona koyoka te za livre copier bloquer na kati o comprendre hein biloko maman na biso babora mena soto no corriger ngote ya basi so le to corriger pour pesa mbongo ya ba mettre corriger ngote pesa mbongo te nde nduno ngo lamba maki liaka ka bongo ya on peut coller là wana ba des matchs donc yo quand on venant no comprendre il y a danger danger na masala na mutu na mo wasenga kimpuni ah wasenga teve na bona lula na sombango mais la regretaka mo na sombango ete poto ki ba mike teve wasenga noir beso botalango soki puku mo le puku mo na le kana likolo so le ki teve changer chaîne c'est pas zonge changer chaîne na tuni wasenga teve za ya puku to puku za télécommande na tv botekela ngo biza to tekele pe puku ko biso pe to yebi ete oui, bah pourquoi la calenda ou so ba pa ba so za yo moko le gâté ba ngaka ça to soni ba pourquoi so ga so ki yo za yo moko le gâté so mo mpa mo koti Alexia se boira yepa la wana donc ate na lula ate ba senga me ko somba tata na somba pourquoi ata so mi pourquoi na sa no le kaka wana donc ba papa chéri ba za lo ate ba senga on va compliquer la biloko belé na nzoto ye moko merci papa chéri en tout cas c'est vrai que boma inga papa non bisoka moi to mo voiture papa chéri na big Londres Zaroya boza ba boti na libitre botika passion bolinga bokese tundenge moko yo sala bino ba chroniqueuse na ya kishasa na ba youtubeuse botika kisongi songi boko benga kisongi songi matière na matière film porno ya na yo kotala merci. Nous avons arrivé à la fin de cette émission. Il y a Blanchard Moussaka. Merci vraiment pour l'opportunité. Et merci encore une fois à l'équipe technique, Kongo Mokili, Imak Makengo, le réalisateur de cette émission, Anel Kabafosset, Sims et Sambote, Sims et Sele, Yaline Mwimba depuis Paris, Bruno Lubi Kambon à propre, l'honorable Gaëtan Kodia, Rémi Ayayos, Olivier Doumou du côté de Brazzaville, Laure Manzekou, la Queen. Très jolie hein, la fille, vraiment en tout cas. N'habitez pas la Poto, Angola, merci pour la confiance. Il y a Blanchard Moussaka, quelques dédicaces pour ton cabon à la biso. Bozé Boukarane, Bozé Bouka. Bola, na banze merci toi bail des matchs. Na pesi batuto mukili mabote belé. Mbongo belé, makamto malamu e labino, nzamba pambo labino mona bino. Na mutu, pa na beti libaku, bolimisanga monoko zanga lokolo, mais beta rappel libaku. Papa pesa mwana mbongo na mutu na poche te pour na poche ko liona baninga na mais na mutu ya classe ça clair passe partout vous comprendre donc bolinga classe bana po boza Kongo lobby bo ape mukili lobby na profiter na pesa nzambe mbote Jésus mbote papa chéri mbote Bruno Lubika mbongo propre mbote belé lolo lobole na DGI mère na bibi chalo ndo ya moto na papa na bana na pesa mbote na bosa nte ko pesa moi, je suis en Moundo Sika, Nicole Makolo, Bledi Lady. Il y a un Moundo Sika, on a PC Mbote Belé Paza, Binonio surtout Bozala. Le numéro, on a changé, 09 98 12 37 12. 09 98 12 37 12. Pour la proverbe à Souga Naroloba, Soro Senga Mutumoto, Namakala Nae, Nambabula Nae, quand habitude à fond, la Moufinu, Néotéotang à Missouni. Souga Namakala et Rosoa. 50 téléphone nango benga batu ko copier ba numéro batu te oye na tikila ko madame qui na prier ko bano tsheli toyite ya munga pi peut-être ko faire pas langa za te pi ko peut-être ko faire ngamoko mubali nanga mwezi nanga ngamoko mamtu ngamoko ponte to ya ko na tongo leki pa matango na midi tu na ya tina ko elaki to mona trop quoi bas de match de makambo bas de match merci c'est des choses là si merci to kabona biso ya Blanchard Moussaka est-ce que nzamba musique azala nzamba musique azali nzamba za ya musique azako
te ya musique nzambe musique azako nzambe bina nzambe même ça musique sikoyo na ba leader ya na nzambe na bango moko il paraîtrait die nyonso oyo bakomaka na minuscule azaka faux ba Zeus ba biso ba tutu ba de ballon die vrai die alaka na de en majuscule kasi na ngoma na français te die ata o adie okufa ya na de minuscule beso mzo koma biso tout et là dans Eva va lire mbuma yango faisons l'homme à notre image mutala bango nzambe de tout ça na lolenge na biso ndongo za o représenter image ya nzambe to ça ba petit dieu mutu so ça petit dieu. OK merci ya musique ya solo za moko tous les mutu za yango mazembe faut ba longola komba tout puissant po mutu eloko to mukile ya puissant tout puissant ra moko c'est le Dieu c'est le Dieu nzambe ka merci beaucoup continuez toujours autour na mutama yele allez d'ici là portez-vous bien bye bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.